toujours vivre le bien tu fils bilile kamalo bana ebele toujours un enfant. Esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele na ngonga oyo bozali kolanda biso actualité boyebi ezali toujours kaka maladie oyo ya coronavirus COVID-19 ezali ko continuer propagation nango na République démocratique du Congo 600 cas confirmés bar eza déjà atteint awa eza plus qu'important pour na biso toyeba ko continuer qu'observer ba mesure barrière afin que tomi bate la peto sala barrage na contamination ya maladie wana po ete à ce jour seule prévention ezali efficace contre maladie wana sujet peto zali kolobela nangonga oyo ezali pe kotala kaka problématique ya maladie to pe ya gestion ya maladie wana ya coronavirus boyebi que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son adresse à la nation la date il y a le 24 mars a annoncé qu'il y a un certain nombre ya ba mesures pour na koyeba ko lutter contre maladie wana ya coronavirus et parmi ba mesure wana a annoncé qui création d'un fonds national de solidarité contre le coronavirus fonds oyo ayaki effectivement comme matérialisé création nango par une ordonnance présidentielle qui avait été lue na chaîne nationale ezaki na date ya le 7 avril le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avanda ki azalaki koluka banani bakoki kozala ba animateur ya fonds wana ya solidarité pour na lutter contre coronavirus en fait pour na mobiliser ba moyens oyo ko permettre na équipe ya riposte ko kosala musala nango plus ou moins le lenge et longo bani boyebi que docteur Muyembe à chaque fois azaki ko senga mbongo ko kozala suffisant il y a par là cas de plus ou moins 135 millions pour na ko mener riposte wana malamu contre maladie wana et chef de l'État a estimé qu'il est nécessaire ko associer en tout cas batu ebele pour que ba ko contribuer na fond wana notamment l'État yemoko tozali na ba entreprise publique et privée bailleurs de fonds na biso habituel particulier pe lokola o bakoki ko contribuer na fond wana d'ailleurs entreprise ebele c'est montré qui déjà très intéressé na idée wana pe bazalaki vraiment prête ya ko contribuer ko pesa ba contribution na bango pour na mbongo wana alors ndenge tolobaki qui pour na ko coordonner fonds wana to pe ko diriger yango nde le nœud du problème boyebi ki epai na biso ya crédibilité ezali denrée moko ezokoma de plus en plus rare alors chef de l'État na cadre ya recherche ya koluka banani bakoki ko conduire fonds wana national ya solidarité contre coronavirus ayambaki ba chef religieux tozalaki tomonaki yango tozalaki na cardinal Fridolin Ambongo archevêque ya Kinshasa tozalaki na André Bokundoa au azali ya église du Christ au Congo numéro 1 tozalaki na ba chef religieux le roi ba musulman Abdallah Mangala ou azali numéro 1 communauté musulmane awa tozalaki na Soni Kafuta ou azali numéro 1 ya ba église ya réveil a remplaçaka boyebi pasteur Albert Kankenza et donc chef de l'État après avoir échangé na bango atalisaki bango vision na ye pe proposition na ye oyo bango pe ba acceptaki yango ba monaki ki idée wana ezalaki malamu pe lokola ba chef religieux bango bazali nanu na crédibilité wana na miso ya population pe ya nation mobimba chef de l'État a estimaki que bango nde bakoka ko kumbela coordination il y a fonds de solidarité wana ainsi 2 jours après lecture qui ko salema ya ordonnance zalaki ko nommer équipe wana et ko conduire fonds national wana solidarité contre le coronavirus avec comme coordonnateur adjoint respectivement cardinal Fridolin Ambongo pe André Bokundo au ya église du Christ au Congo et tomoni pe batlokola numéro 1 communauté musulmane Abdallah Mangala pe
numéro 1 ya église de réveil Soni Kafuta kozala pe lokola na kati ya équipe wana ya coordination. Alors wana ezali le 22 ba nommé bango, mais te komona que plus ou moins 10 jours après, ou on va dire en tout cas une semaine après, tomoni que équipe wana ya coordination oyo ezala qui nommé baye koluka kokuta na chef de l'État, notamment par coordonnateur adjoint Cardinal Fridolin Ambongo pe adjoint naye André Bokondoa, bah senga ki bakutana chef de l'État. La rencontre a eu lieu le jeudi passé zalaki na Ntsele, mikolo chef de l'État zoyamba mingi ka kuna, peut-être coronavirus oblige, bah solo laki ezalaki pe na tina ya koyeba neni ne kovandisa makambo etali fonctionnement ya fond oyo wana ndenge nini bakosala, mais ba coordonnateur adjoint wana ba profita ki pe bakoka kotalisa na chef de l'État to pe ko proposer soki akoki ko apporter un peu ba aménagement na ordonnance o enomaki bango pour ete koka ko se conformer na statut na bango ya ba père spirituel, ba estimer que le longue ordonnance esalemaki moi moke peut-être en contradiction na statut na bango wana nde basenga ki chef de l'État soki akoki ko aménager yango, ce que lui visiblement aussi a accepté sans problème, et que akosala yango nde lisolo na biso zali vraiment ko vandela nde wana tindi biso to ko akomitu na question. Pourquoi environ une semaine après moi rétro-pédalage mouké oyo de la part il y a Fridolin Ambongo et André Bokundo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Vandi va mûrir moi réflexion na bango par rapport na charge sengel na bango ko kumba ya ko récolter ba fonds pe ko gérer ba fonds en vue il y a riposte contre maladie oyo, c'est tout à fait possible aussi parce que na esprit na bango ba estimer que bango ba koka ko gérer directement mbongo wana ba moni ke ozapena malamu mingi te, bango ba préférer ba coordonner mais na ndenge ya musika, c'est-à-dire que bango ba simbi mbongo te mais bazali kaka ko landela pona ko s'assurer peut-être que moi musale ko sala malamu bazana lisu na bango, mais sans que bango bazala pena ba gestionnaire direct ya mbongo wana. Bon, peut-être que comme bango bazala ba chef religieux ba boy lobby ba koka ko simba touche ba koka ko pakola bango mafuta la mbebo, comme quoi bino pe bo participer qui soit na détournement mo songolo, parce que faut pas to bo que mikolo mbo biso vivre kana contexte ya ba détournement, ya ba deniers publics, ya ba mbongo il y a l'état au bato bazali en tout cas ko hypothéquer ko yiba na ndenge moko ya mukete. Alors bango ba préféré mi retirer un peu, mais bazali kaka na kati ya eloko yango pona ko landela ba oyo ba na charge ya ko gérer directement mbongo wana. Donc voilà un peu ndenge biso to monele en tout cas likambo yango lolenge et les kanipe to mi poser question wana, parce que na mituni par exemple, est-ce que Fridolin Ambongo pour que to zwapenda kana yi ko se retirer wana sali yango, est-ce que réflexion ne outil pas na yemoko to ezali outil à la suite il y a peut-être ba proche na ye oyo batalisie ke keba eloko wana ko za pe mutambo, parce que je rappelle que plusieurs voix ezali ko se lever déjà pour na koloba ke cardinal asala keba, on dirait eloko wana bazo simbisa tous pour lobby église catholique perdre crédit nango, peut-être ke ba yoki pe ba mingongo wana nde esali que ba koka komi benda bazonga moi sima baluka ba modifier moi rôle yo bango sengeli na bango ko jouer na kati ya nini wana solidarité, parce que to monaki musicien lokola Fally Ipupa ko sala don na peuple congolais en tout cas atika ki ba vivre ebele pour ko soutenir bandeko bazaki en difficulté na période ya confinement pour que ba ko kozata moke ya kolia kenda ikotika ngo na Caritas, et to yebi mutuni ya réceptionna ki ba don wana ezalaki cardinal Fridolin Ambongo en personne pour être Caritas ko ko gérer yango bobi ke Caritas eza ya église catholique to mituni soki ya particulier lokola Fally Ipupa ye cardinal a réceptionné qui yango pour qui ko gérer par Caritas, pourquoi pas o ya l'état a kokapé ko continuer ko assumer charge wana makasi et même na gestion en mbongo pour que biso peut s'assurer que mbongo wana ko za gérer malamu. Je crois que cardinal atali na ba paramètres belé ba réalité en mboka na biso ndenge zokende et politique pe ezaka toujours mingi na mwakati ba koya ko simbisa yo touche pe oena ko regretter pourquoi est-ce que kotaki na likambo wana ba préférer na bango ba mi benda batala rango
na mwa pembeni sans que maboko na bango koka ko toucher na ba dollar pe ba franc congolais ba récolter wana. Donc voilà les solo to na posa to ko échanger na bino to partager na bino na mukolo ya lelo et soki bo sepeli nango bo tikeli biso bo liker bo aimer et osala pe bien to bo tiki pe moi commentaire et osa pe bien malamu et soki pe ozali déjà abonné to pesio merci mingi na chaîne oyo so ozana na abonné te cliquer pour comme pe abonné et ko bosana te ko cliquer na cloche ko apparaître juste à côté pour que comme notifier dans ma prochaine vidéo to remettre en ligne. Aussi rappel boyebi to tiko so la masolo ya Fonds national de solidarité contre le coronavirus oyo salemi pona maladie donc la maladie est réelle to comme na plus de 600 cas à ce jour to ba komi bate là parce que prévention ya ngonde zali nanu kaka efficace contre maladie wana so to lingi to briser chaîne ya contamination to ba ko respecter ba mesures barrières telles que ba recommander les biso yango. Merci beaucoup bozay kolanda DMTV to pesibino. Au revoir.